nyonso epesamela Yesu Christ de Nazareth. Alobi tout pouvoir m'a été donné. Ayebisinga alobi nakotandela babeli maboko bakobika nakobondela makoka bakotambola baveugle bakomona tango ya bikamo eleka te jambe asalaka na Paul. C'est le même Dieu que je te prêche ce soir. J'ai la foi que ce soit un paralytique doit marcher. J'ai la foi que ce soit un aveugle verra la gloire de l'Éternel. J'ai la foi que ce soit une personne sera guérie de ses maladies pour la gloire de l'Éternel. Il est vivant, il est puissant. C'est lui qui m'a envoyé avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il est capable de tout faire, Jésus. Allez, le monde sera jugé parce qu'ils ont négligé la lumière. Parce qu'ils ont négligé la lumière. Atako babakola ki mafuta na musakoli lelo ya yo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Noko sansu mulongo kuna. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko oli awa. Ya solo boutique Nazareth. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a uzika biloko ko lia. Maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux.
topesi yo mbote na kombo na Yesu. Tozwi Bible na biso, totikali ya kotelema totanga lelo. Tozwi Bible na biso na mokanda ya 3 Jean chapitre pardon. Yawe Nzambe na bikamwa tosangani awa na poko ya lelo lisusu angi puissance nyonso oyo bikopesa kombo na lokumu te na détruit ezala nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yawe loba milimo na bato ebika na kombo. Gloire à Jésus. Nzambe azwa lokumu na ndenge a disposer moment oyo kitoko pe malamu pote toyeba lisusu koyoka ye na pokwa na lelo. Thème na biso tozosola ezalisi la lumière qui chasse les ténèbres. Qualité il y a 2 jours. Lelo eza deuxième campagne sur la recommandation divine. Puis troisième campagne ezali pona kusukisa na grande séminaire oyo tokosala ngo na kati ya église. Bato misusu bazoyeba te pourquoi tosangani awa parce que terrain oyo bato bayaka pe kolela bibembe. Mais lelo toye te pona kolela bibembe me toye po te toyoka liloba na Nzambe. Ezali église ministère de la délivrance nde toza na campagne d'évangélisation awa. Il y a 2 jours ezali lelo na lobby. Alléluia. Na lobi Satana linga te okozonga ndenge oyaki te na kombo na Yesu Kristo. Yango nazoyebisa moto oyo ayaki aza malade nazo assurer que okozonga en bonne santé au nom de Jésus. Parce que Nzambe grande et kombo ya malade Nzambe aza na capacité ya kobikisa nyonso. Nzambe oyo nazotela poko alelo abikisa basida, abikisa cancer, abikisa myome, abikisa appendicite. La lumière de ce monde, celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, il aura la lumière. C'est-à-dire bien aimé, ce qui te le met de thème na biso ezali la lumière qui chasse les ténèbres. Ce qui te fait tout droit au koloba, tozote assis Jésus qui est venu pour chasser Satan. Satan de molili, Yesu ne kole. Alléluia. Oh prophétie zoyebisa biso que les ténèbres ne reront pas toujours. Ce qui Nzambe tini biso toye kosala campagne oyo na oyo esika na rai. Je crois ce qui n'a pas sanitaire, c'est ma 3e fois nasala campagne na terrain oyo. Et puis ndenge na yebo na kozonga lisusu awa na le 30 juin na kozana campagne ya munene awa na rai pona lokomu na Nzambe. Bien aimé na lingi na yebiso eloko moko ke Nzambe atindaka liloba ne pamba te. Mon passage na biso na recommandé biso kotia makolo awa. Et puis Satana alinga tote ne fiske moto moko ozala tu awa oyo akangamaki na miyolo ya Satana Nzambe akokangole pote komo na Nzambe babele toswa lokumu. Nzambe aza na capacité nyonso ye bato ebele nde baignoraka. La Bible nous dit ceci. Yesu alobi le monde gisait mokili ekosambwisama po ete bango baboyi kopona pole baponi molili mpe bazali kotambola na kati ya molili. C'est-à-dire le monde sera jugé. Pourquoi? Parce que Nzambe, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Nzambe atinda mwana na ye moko ya likinda koya na se na mo oyo mission pe vision yango ezalaki clair. Nzambe atindaki mwana ne na se na mo. Pourquoi bien aimé? Mokili depuis tango ya Adam na kati ya jardin d'Eden moto a désobéi na voie ya Nzambe et créé séparation entre moto na Nzambe. Nzambe apesi moto mokongo moto ayebi te nini asengeli kosala souffrance ekovisite vie ya moto parce que Nzambe ayebisaki na Adamo ke okosala mpe na botoki nondo ekoyeba bongo kolia. Moto abandeki kotambola na se ya malédiction. Nzambe atindi baprofete, Nzambe atindi bateyi, Nzambe atindi bato motino na motino pote baya bongo kosikola
na mokili mais moto azalaki toujours na limite moto azalaki na capacité ya koyeba bongo kokangola moningani moto te lokola moto azalaki capacité mpe azalaki limité mpona koyeba bongo koaccomplir mission divine ete azwa moto azongise na kati ya jardin d'Eden nzambe ajuge mieux que il faut atinda bongo yesu masiya yesu masiya nde tozobenga ye deuxième adam le premier adam abotamaki aye mission a échoué nzambe asuscité deuxième adam que son nom est Seigneur Jésus-Christ nzambe atindi ye na mokili ete nzambe ayebaki ete soki deuxième adam ye lokola azalaki céleste akoyeba bongo kovaincre mokili mpe akoyeba kolonga makambo nyonso mpo azwa moto oyo azali terrestre atransforme mpo akomisa ye céleste na nzela ya yesu masiya bien aimé. La Bible nous dit de Dieu à travers Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous imaginez que cela est sous le commandement en ensemble? Et ça n'a pas terminé, bien aimé. De nos jours, ils ont souffert pourquoi? Parce que Dieu les a déjà visités. Dieu a envoyé son fils pour lui donner la vie éternelle. Mais par moment, comme il kopona, kolanda Yesu Christ. Lelo bato bazo souffrir na kati balie ya coutume bato bazo souffrir na sa puissance ya sorcellerie bato bazo tambola kati ya échec kati ya humiliation na ba maladie incurable bazo luka guérison bazo souhaiter parce que ba ignore to pe babosani ka keloko moko ko se confier na ye oyo aza na capacité à kosa nyonso. Mais je t'ai toujours dit et je le répète que moto aza na capacité ya kozala nyonso na se na moyo oyo eza kaka yesu masiya. Yesu aza na capacité ya koguérir, yesu aza na capacité ya kosauver, yesu aza na capacité ya kobénir, yesu aza na capacité ya kolibérer, mpe yesu aza na capacité meme ya koresusciter kozwa moto akufaki azongise lisusu na bomoi o moto moko te na se na moi oyo aza na kapasité ya kosala yango. Banzambe ya mokili baza na limitation balimité bien aimé bakoki kosala oyo yesu asala te. Nzambe nani akokaki kosekwisa Lazare oyo asalaki 4 jours na kati na tombo baenterre ye meme bapropre ndekone balobi il sent déjà mais yesu alobi ôte les pierres mpe ntango yesu azolongola libanga aordonne Lazare sort et Lazare est sorti du tombeau. Bien-aimé nazoyebisa na poko ya lelo ke nzambe oyo asekwisa Lazare aza incapable te mpona kosekwisa nyonso oyo ekufa na vi na yo. Aza incapable te mpona kozongisa na bomoi mpe kochange situation nyonso ya vi na yo. Si Lazare était ressuscité, je te donne que tout ce qui est mort dans ta vie soit ressuscité ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux applaudir pour ce Jésus? Oh, alléluia. La lumière de ce monde. Aïe bien-aimé, aïe baki mission de madame. Najan 3:14. Alors et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Bolingo ya Yesu epada ngana yo, ezana sukate. Yango nanga bien-aimé, nalobaka tout moment de ma vie, moto moko te akoempêche nga na te évangile. Moto moko pe akokopekisa nga te nasalela nzambe mpo eloko moko ekoki koinfluence nga te napesa Yesu mokongo mpe eza te. Naluki na mokili et jusqu'aujourd'hui je sais que personne dans ce monde, ni mon père, voire même ma mère, ne pourrait donner sa vie pour me sauver. Maman nanga te, papa nanga te, kaka Yesu nde apesa bomoi mpe Yesu nde akoki na nyonso. Yango ntango bato bazokoma bafanatike ya bangonga, bato bazokoma bafanatike bapaster, namonaka ete bazosala erreur parce que eza église te nde ekufela moto na lola, eza mpe mosali moko te nde akufela moto na lola, mais moto akufela biso na lola eza Yesu masiya. Yesu nde akokotisa biso lola. Alors le monde sera jugé. Bien-aimé, et ça n'a pas tombé sous eau. Parce que la posa ya koyoka évangile oyo, parce que la posa ya koyoka
libanda na ye lobiko ezali te. Est-ce que obetela lobiko pardon? Il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est le Dieu suprême. Il est le Dieu tout-puissant. Azanzambe, oya le yoso. Na Yesu Masia, la Bible nous dit que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Liboso na Yesu Masia, mbuya ya bondoki, esiraka, mbuya ya bakisi, esiraka, ya magie, esiraka, yene mabakoki kosangisa, bandanga yoso tu ya Petro Kongo, basangisi bandoki yoso tu ya Chango, basangisi puissance yoso tu ya Kinshasa. La Bible nous dit, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Père et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Jésus-Christ est le tout-puissant. Mon doigt consulté, que bazwa ka succès n'a kisi non. Bao bazreya na mokilo, na ba puissance ya science okilte, vina ba mosuka kaka mabe. Satana zungaka moto te. Satana zungaka moto te. Yama tomona yoka ngama na bondoki depuis longtemps. Tika bondoki, ozolinga te, na butu, okoki ko déplacer awa, oke même Lubumbashi, oke même États-Unis, koloka moto. Mais na tongo, ozozanga ta 500 francs, ya kofuta billet po koma na zando. Ozotambola makolo. Omoni ke naza malamu, oza malamu te bien aimé. Oza esclave pour rien. Satan zo utilisé pe eloka. Yesu akoya kozwa bayenge bene. Tango kozwa bayenge bene. La Bible nous dit mokili na biloko yoso tozomona akorule yango kwa litoko akotumba yango na moto. Na yo, na bondoki na yo, na bakisi na yo, na bandako mituka. Oyo somona mbongo mabe. Bino yoso bokokene ko se retrouver sikamoko. Moto ya esengo na sena moi. Esa oya yebi Yesu. Pe animele Yesu lokola kolo mokonzi pe mobekisi. Moto akosa yote. Ko bebisa relation na yo na nzambe. Kona bisengo ya mokili. Vanité de vanité. Tout est vanité. Betela Yesu Kristo maboko. Nyoso ekoleka. Mbango ekotikala. Mituke ekotikala. Bandako ekotikala. Même avion ekotikala, bien-aimé. Jésus-Christ t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Jésus t'aime. Tika viozo me réussi na vie. Azana posa roule mutuka kitoko. Asala kombo yebana. Nani oyo komone yebani koleka kombo na Yesu. Azate. Alléluia. Nani asala kombo koleka Yesu. Ata lelo ba beso recherche ya mokili. Succès no koleka Yesu te. Yesu oyo nazote yo bien-aimé. Ayebana avabotama. Moto ya koyebana koleka bato yo seza moto akangama na Yesu. Po Yesu alobi soko numeri ye akopesa yo bomo ya lobiko okokufa te okozana. Surtout na Petro Congo a puissance ya sorcellerie africaine ezoreye makasi. Sorcellerie yango ezofuse les sites ya bagene, les sites ya mboka, développement, bazokanga bato, obaliwa commerce, baekoloka, kaka commerce ekoya, osala classe, tokoprie mpona okosala, se balobaki okobota te, okobota, balobaki okobala te, okobala, balobaki ovile okobonga te, okobonga, soki bondoki na bango eleki Yesu Masiya, babima batefie biso, mpe bakoyeba ete Yesu aza Nzambe. Est capable d'agir. Et je te dis dans ces 2 jours, les malades seront guéris. Il y aura de grandes choses qui se manifesteront pour la gloire de l'Éternel. Est-ce que vous avez visité la semaine?
Ekela Yesu Kristo madame. Jésus Christ est merveilleux. Alléluia. Akangako, obotate, obalate, osalate, osambongote, abosani lokumoke yenga kilayote. Somme, nani Job alobi, mon rédempteur célébrera le dernier. Est-ce que nani a yebi choc Nzambe va terminer pourquoi aller l'autre? Il faut croire que mon Dieu s'est levé. Mais ne pas. Oyaba kite que na pourquoi aller l'autre, Nzambe a visité yo. Les cameaux comme l'on brisque, mais ils ont là qui n'a qu'à te plaindre Nzambe. Na yebi so mokile linda dote, motomoko kokamwa manapoko aller l'autre. Oyazo de Dieu bénédiction dans un problème. Azana problème dans Nzambe. Azana problème dans Nzambe nanga. Azana problème dans Nzambe na yo. Azana problème dans Nzambe to sangana poko alelo pona koba ko sambe lai. Et Dieu vivant, son nom c'est Yehoshua Amash. Le tout puissant Nguya te Pandokita te Nguya yo se pesamela Yesu Christ de Nazareth. Avec tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné, Jésus. Alors, tout pouvoir m'a été donné. Et ayebisina. Alors, nakotande la babeli maboko, pakobika, nakomonde la makoka, pakotamola, paveugle, pakomona. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tango ya bikamo eleka te. Jambo ya salaka na Paul. C'est le même Dieu que je te prêche ce soir. J'ai la foi que ce soit un paralytique doit marcher. J'ai la foi que ce soit un aveugle verra la gloire de l'Éternel. J'ai la foi que ce soit une personne sera guérie de ses maladies pour la gloire de l'Éternel. Il est vivant, il est puissant. Il est même le tout-puissant. Jésus. Il est le tout-puissant. Tango Yesu akufi bakeko enterré bakanisa kesili bamone lokola bato misusu nyonso mais azalaki l'homme de distinguition akesana na bato akufi bakunde asekwi pe asekwi na ndenge ya molimo te mobimba atanunezaka na ye etikala kati ya tombo te pe bible ezoyebisa biso ke akei kofanda na droite ya pere na suni nzoto mobima akozonga ndenge ya mataki. Jésus Christ est vivant pour toujours. Akomaka paka te abimaka suki pembe te atikali kaka ndenge azala. Tala abimeli bayekoli na nzela ya Damasek na nzela Emmaus atuni bango alobi bino bomona deja moto asekwa pe atikali na nzoto lokola ngai alobi boya bosimba ngai molimo basimbake te. Yesu aza na bomoi aza na makasi aza kati na biso parce que alobi 2 ou 3 sont réunis pour la gloire de mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Yango na ngatango na teyaka évangile na teyaka na force et confiance pour na yebi ndenge Yesu yemoko banda koloba c'est lui qui m'a envoyé avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais constamment sa volonté. Nous voulons prier. Nous sommes venus dans une mission bien précise. Chasser les ténèbres. La lumière qui chasse les ténèbres. Ma bien-aimé. Babosani lumière. La lumière c'est quoi? La lumière de ce monde c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce que l'ingo tambola na lumière, on a sauté, on a beaucoup allé là, et ça au tambola na liloba ensemble. Yo mona kango mabete. Osala ba faire, osana courage. Olukaka mbongo mais vina etikala le même ozomona progression te. Otozote ya yona poko alelo azanzambe ya multiplication. Azana capacité à kozwa moto na kati ya pauvreté et apprécier recherche. Mais pourquoi pas yo koki ko vivre recherche? Jésus-Christ a besoin de toi ce soir. La prière tozosala na poko ya lelo. Ténèbres nyonso côté na vie na yo Zambe a côté loger yango ba malade problème nyonso oye Satan a côté na vie na yo Zambe ona zo
soki na pokwa lelo akoyeba bongo kopesa solution. Il est capable de tout faire, Jésus. Le monde sera jugé parce qu'ils ont négligé la lumière. Les gens battu belé bayebi de l'obanzambe. Mais bazoti yango na misala te pe vina bango comme la souffrance. Il a la connaissance de la parole de Dieu, mais il ne met jamais cette parole en pratique. Zambe Ali Misayo a visité na pokwa ya lelo. Kanga misozo misama kanisi para ko. Nous voulons entrer. Gloire à Jésus. Kanga miso. Banda ko remercier Nzambe. Le bana pese o merci. On a yebete o sepeli o éclairer vie na ngai na pokwa ya lelo. Ténèbres ya vie na nga eko quitter pe lumière na eko apparaître. Le Nzambe na pese o merci. O tango molai na bela ki maladio. Mais na pokwa ya lelo o sepeli komiki. Banda ko remercier Nzambe. Alléluia. Jésus. Élève ta voix, prie l'Éternel. Dis, je te dis merci. Parce que tu veux encore éclairer ma vie. Oh, puissance Seigneur sur la ténèbre. Relative à mon frère, ma soeur. Relative mon corps à mon corps à Joami A. Relative liberté à mon corps à mon corps à Joami A. Relative à Bango Yoso Joami Bakoto. Relative à la balabala Oyarai. Aujourd'hui, la machine à Petro Congo. Na pesi ordre. Na combo na Yesu. Na ordonné la puissance de Yesu sur la monde du ténèbre. Kobanda ko libéré. Kobanda ko libéré. Kobanda ko libéré. Dis à mon frère et ma soeur. Na combo na Yesu. Na combo na Yesu Christ de Nazareth. Na pesi ordre. La puissance de Yesu du avortement. Sacrifice Yesu. Et cela qui proclamait. Dans la vie d'ailleurs. Dans un côté du yango. Na combo na Yesu. Na chasser et du Yesu. La célibat, la pauvreté, la sirène des eaux, la mari de Dieu, la femme de Dieu, puissance de Yesu a dit que professeur comme on a Yesu. Et la différence qu'on a encore à. On y a sorti la divorce, on y a sorti la déception, la paix du ordre, la combo na Yesu, quand on libéré. Père, agis puissamment pour la gloire de ton nom. Na pokwa aleleza babeli babi bakanga mi bakangwana bate ba problème yonso bayaka wanzambe bazonga ne bayakite maladi nyonso jami kati na lebe na mutu na mokongo na nzoto mobimba na tidi moto na nzambe na kombo na Yesu kobanda kozikisa lino lebanyosa lopeteyosa nina sake konyosa esulisamelelisama na kombo na